Chers abonnés de Yokani Télévision, nous vous disons bonjour de partout là où vous avez l'habitude de nous suivre. Nzambeya Pambolaka mon abino lisusu. Merci énormément. Nabayenyo sur Babanda Nabiso chaîne Oyokino de l'eau. Que Dieu vous bénisse énormément. J'ai toujours dit que Biso Nabi Nezarali Bakou Malam Otokutana Pambate parce que ce que Dieu prépare, il a déjà préparé déjà depuis l'Icolo. Qui n'ont les lots, tous ça les alliés, oh déjà les salam et comment et on des autres qui s'aiment. Que Dieu bénisse maman Esther à partir de Paris. Je vous salue, je salue. Et puis c'est Sokola également. Je salue aussi Papa MTI. Merci pour Nabao et Yanga Yatam Nyonso. Merci pour vos suggestions, merci pour vos conseils. Nous avons mon avis de l'Issoussou. Vous avez vu que tous allez, tout ça là parcours Moya Moulaï, Namokoya, la servante de l'Éternel, au Bilo Sonio Sotoyebi, Bino Peboyebi, Bo Expérimenta, ce qui vous a emmené comme message et jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'il y en a certains qui se disent déjà, certains, beaucoup d'ailleurs qui m'appellent pour me dire que oh, la sœur Mireille, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de messages? Pourquoi ce grand silence pour Nanini, pour Nanini, pour Nanini? Et également, et coquille les lots parce qu'on ne vient pas à la télévision pour dire n'importe quoi. Il y a kakana et loko ezali et singeli penatang ou singeli pour nous ça peuple de Dieu pour nous consommer on a quelque ça yemboté vous voyez bien déjà maintenant on tika se présenter l'issous pour une fois l'issous na ta chaîne. Oh bonjour ma soeur. Bonjour Marie. Bonne ba naza malam nangolanza na vu que nanda ko place baza ba mituni abona ni l'issous après 10 ans t'es ouais. Non, après 10 ans, il juste quelques mois encore là-bas. Quelques mois seulement? Oui, c'est quelques mois. À la fois, parce que c'est en janvier. Oui. Nanda quoi? Oui, c'est quelques mois. Limé, tous les aussi. Ah oui. Ok, c'est la sœur, la prophétesse Rebecca. Au lycée Sotoye, Bible Soboni, peut vous découvrir déjà depuis un certain moment. Prophétesse Rebecca, qui m'a marqué si vous pour l'année? Non, Nazali, bien dans le bar tout le temps, tous les karatés pour n'encoya le badale pambaka parce que nous avons lobby parce que ben invité biso parce que comment mais ceux qui garantent on appelle Senzela et le cola yenda pesa Kenzela ngo moni na zone sous de so la bible nabi que yo banda mingi na prière le bandi na prière non to bandaka na yango sans prière to ko bandale lo d'accord c'est mieux que ça to bondeli éternel de tout puissant on bon dit moment na moboko na yo papa qui était présence onde ya korenye et le mbeti qui était yondo za nzambe le besunga mwana na yo moko na moko le bengonga oyo nzamba lo ezala ngonga au moins moko na moko ko bénéficier na quelque chose ko te paye na yo yo ndezala nzambe na biso assister sur de début jusqu'à la fin sembola loboko na yo na kombo na Yesu Kristo amen amen. Votre sœur Rebecca au Cabo la population congolaise. Ah bon? Un message au même là-bas. Oh yani côté moi comme si vous lever kokisama. Si vous lever kokisama te. Mais toi que na no wana te tozo ngana mika place esika où il y a message au ngana zala kiti. Mais na yo kanalanda ki message parce que internet est allé partout. Est-ce que vous pouvez rappeler bisoni ni nzambe a lobby lisusu exactement? Il na bataille. Oui, un message échangé t'est-il là? Ah non, nzamba a changé un message exactement. Nzamba tikali toujours nzambe. Battant et ko koleka le message nzamba a échangé raté. Amen. Aye bakande lenge nini akosala pona kopisa yango na lenge ni aboza metikala toujours le même na battant surtout eleki na kanisa bonyo surtout bakutana kina libaku ya kolandela ngai tozaki toujours na même lignée ya message na biso pona tina mboka na biso ya ko annoncer tout le temps aux Nzambe wana azoloba na kati na mboka na biso ya Congo ya koyebisa gouvernement oyo eza en place que Nzamba lobi peu importe nyo surtout beaucoup kosala beaucoup réussirte importe manière ni surtout beaucoup ko luki la changement ata bo bengisi ba to lengeni ata bo luki ba aide na étranger lengeni ata ba grande puissance ni so ba sangani pour la mboka oyo musi longtemps bo to samngonga nzambete et réussir nango nelo komo côté pour cela que bela bino était au message nzamba pesa ki pour na papa Félix ko yebisa que malgré ni surtout zali ko sala malgré ignorance ni surtout ko sala ko avec le peuple congolais ya ko talisa ke yonde mutoza na katina kit wana ya président mon pourtant yote mutoza oza simple drap oyo papa Kabila a fini qui du colo de bakomi Félix Tshisekedi menakati ezaye moko papa Kabila nde mutoza na kati onzamba lo bakete ako illuminer bino ako koisa bino elongo moko na banzambe na bino obozali kofuka mela ya moto eza ya ko yoka volonté na nzambe wana parce que ceux qui ba ko yoka volonté na nzambe te nzambe wana tango ko kitana kanda na yepona ko frapper peuple na ye tango ko kitana kanda na yepona ko frapper bino a ko épargner ata moto moko te ba génération na bino ba ki ko exterminer kombo na bino nyonso tuna kati na mboka oyo ya Congo yango nzamba senga kina bango ete bayoka mungu nzambe parce que pasi eko
tripler les sous quatre nambo cannabis auto vivre donc vivre en sous fois 3 quatre nambo cannabis au ya Congo donc c'est ngene bango juste ba yo kamongo nzambe pour que mboka oyo et bima quatre na passe autozali et dernier message nangana ki kolobela na ki kunina rappeler bino mon kene tu kolobela était mon pepe moko ezali ko ya na mboka na biso ko banda mois ya décembre tu to koma na katikati ya année 2021 mon pepe moko makasi ko beta quatre na mboka na biso peuple congolais ko lebele chez serait ko ya makile ko tanga vangi mobulu et ko salama ebele. Alors nous surtout on a ensemble zolinga sabino juste que beaucoup dinabino et si elle livra qui ont déjà 4 échecs beaucoup dinabino et kozala jamais na kimia parce que on a quoi na dernière temps il y a Saoul tant on zambé boire qui Saoul pas porte surtout Saoul a ko sala abanda ko réussir souté bi tout monde sondé okenda ndo longa souté pamba tete on ba Philistin ba telemi sur Goliath Saoul a comment une impossibilité ya côté ma komunda libosa ba Philistin parce que daki sous na makasu wana ta ko kaki sous kolonga te et zamaman on Zambé à télémissi liboso na bino peu importe nombre de consultations vous voyez que ça l'a 1000 fois et changer le monter parce que chèque les anabino de gelongo et chaque ezana bango elongo parce que bani koto saté et le koni ndé faut bato qu'est-ce que tant on le bazo to saté ndamba lobby bozo yokate tout ça là finalement les gens se posent la question de savoir il faut bato sa nini il faut basa la nini na étape au dambo ke komi il faut basa la nini pour que nzambe ya lola e ba osala volonté na. Et bon, c'est un bateau ça, et un message ensemble avec Kibango. Premièrement, et après ça mon conseil et pas mon ton zamba pour nek. Martin Fayulu. Martin Fayulu. Deuxièmement, eza yako tika mboka na biso libre. Ya tika mboka na biso libre wana za ko s'adresser plus na papa Kabila. OK. Ya tika mboka na biso longwa face à Alongwa. Alongwa ko sa possession. Iko na mboka na biso. Parce que télé meliango lokola pharaon Israël et Égypte c'est mon bimbate peuple égyptien ont sauté derrière ko sala bana Israël passe OK na roi au bazala kinaï bato bazala kinawa ne ba madre ko nyokola bana Israël même ko nzamba ki ko chatuer peuple ya Égypte nzamba chatuer ki bango nyoso na bo bando nyokola bana Israël parce que so bono so bando nyokola bana Israël na kanisa ke nzamba nga yebisa bango si bo senga même biloko pa ba étranger na ba pesa bino boke na ngona nzela 2 heures non mais il y a de certaines que bande ko sola na bango il y a de certaines que bazaki na bon malade mais lokola oyo bande ko simba bango avec ndo hotel mina nzambe to nzamba ba ka chatuer bango a chatuer ki peuple mwana mobimba et zama mokat na mboka na biso papa Félix Azali a telemeli mungunga nzambe asimbi eloko eza ya yete oyemu kwa yebike eza ya ngate tikala kozala ya ngaite bavandi singa tout simplement mais ngai pete kolondaku et mutu ya pesi yebike mboko ya simbi ena ngomboka na yete peuple oya so privé na bozumoko ena ngo peuple na yete et à ça simple passager nzamba tsaki pour un moment et puis a longola ye pona kozanga kobanga na ye nzambe pour que nzambe a longola lokola ya kangi bango tant nzamba bandai ko ya na Egypte ko websa fa rotika peuple nanga andai bisa rotika tika bango beta bango sufi mbute to pesa bango so lokote non les avons que libérer bango ba kende ko servenga et ça même on nzamba lo bakat na mboka no bo tika pouvoir wana FCC cash batika yango parce que eza ya bango te parce que nzambe o apona kité on a tina bon moyen na bango papa Kabila je le répète avec mouton nzamba zwaki mais kozanga kotosa na ye nzambe nzamba bwakaki alors ayako ressusciter David pour na tina mboka na biso ezali papa Martin Fayulu aussi longtemps Saoul a otelema pour combattre David Israël et tikala longata il faut toujours Saoul akwa isama donc par là on ngene lo baite koyoka na bango nzambe eza ya kotika bokonti o bango basimbi kotika koza possession na ngoko tia mutu oyo nzambe apona ki pona tina mboka na biso et à partir ya mutu nzamba pona ki pona tina mboka na biso soki ye pese ngene na ye plutôt ayoka mongo nzambe pour que ko bonde la pona mboka na biso et bimana boumbu oyo yango ezali lolenge na yebisa ka bino nzamba révéla kanga est mboka na biso ezali Égypte nyoso to oyo esalamaki bien que tozonga pe na question on a ce qui procédure on a déjà ebandi ou pas tozonga on a Mexico sœur prophétesse Rebecca Nanina yeba est-ce que nous avons une méthode moko ndenge déjà président Félix Tshisekedi a boya ko pesa pouvoir et que kino lelo déjà 2 ans presque yangoyo et que ya boya aboyika ko pesa pouvoir est-ce que nous avons révélé procédure nini oyo ko salama ndenge nini ko kozala pona azongisela ye
président Martin Fayulu nani Bokundi yango ikosalama na méthode est-ce que ça par consultation ikosalama parce que Martin Fayulu n'est pas d'accord avec la consultation est-ce que bien que ba monsieur sope balobi ka kenda qui sent que ba caméra ezala mais est-ce que ezana méthode wana to ezana méthode moko bonzamba la révéler spécialement non ezana méthode na consultation té parce que on a encore ba consultation na eza pas Satan avec Satan pour rien parce que au servir nango nelo monte quoi aboutir té quoi aboutir non nelo mon côté donc les autres avec consultation en até non zamba ebi kembe ko zambo kana biso et ko la 4 avec l'élection à travers l'élection oui donc yoza d'accord pour l'élection anticipée au bâtiment sur bazo senga oui il faut pas ça la ngomba il faut à 4 à travers l'élection mais l'élection anticipée en ngombo ngonde mutezo zanga balobi pour organiser l'élection parce qu'il faut ce qui 65 milliards ou quelque chose comme ça nzambe yemo ko mutako pourvoir a kotinda mutu mo akoya na mbongo wana ceux qui bango ba accepter bandi mana oyo kamungo nzambe nzambe ba kande na ko pouvoir pour natina bomo ya bato histoire moko na Israël chez CRS côté biloko ezali susute eloko ko leza susute même comment ko liza telemi ay bisi parce que mona ngongo to zali lobi nango biloko ekoma na abondance quand même Israël qui savait que biloko ndenge nini e obotele la carte na Israël parce que chez CRS kotaki mais mosa ko la télé mais bisi bango na air autozali lobi nango biloko ekoma na abondance carte na Israël donc ngolo na ngina bisa bango ete soki boyo ki mongongo nzambe nzamba ebilo lenge nini akoy ko fungoyela biso banzela pour que tozwa ba moyen wana pour organiser l'élection. Oh oui que la magistrature chef de l'État dit qu'on nommé d'ailleurs opposition ezoloba que a nommé batu wana pona ba servir yé tangu ya seni parce que batu mingi balinga ko simba concours constitutionnel pour tangu mbutu kotaka na kati ya mapononi ba kende kuna baloba mais soki za na batu naye ayebi ke ya ko gagner kaka est-ce que na batu oyo président Félix Tshisekedi a tient à pouvoir est-ce que ceux qui t'ont organisé l'élection croyez-vous que Martin Fayulu a gagné ka l'élection to ba ko triquer yango d'une manière ou d'une autre. Rappelez-le mon l'élection passée ngai ongana yebeli na onzamba yebisa kinga papa Martin Mutazaki tozaki biso nyonso mutu nyonso tiele kati na suka et après Elonie s'est passé qui baboyo comme ngonga nzambe très chéri Salem basali obakoye ko sala papa Kabila vandi apesi papa Félix beaucoup diwana en étant à za mo liboso pour na kimia na ye et aujourd'hui nous devons vivre souffrance sur souffrance et on est ça beaucoup ça d'élection mais soit qui ba yoki mongongo nzambe so ba respecter moto ba respecter moto oyo nzamba kolekisa nzamba kolekisa moto on nzamba poni parce que moi je suis sûre et certaine que ton nzamba poni moto beaucoup bandelele lo kwana ta difo kaye moto resi parce qu'il y a wana de moto nzamba poni donc ceux qui bango ba respecter on nzamba wana lobi ba kene ba élection parce que wana est juste on a lobi sibino libre et transparent que pour qu'il y ait parce que c'est le monté on a habité na kati ya ndenge politique etamboler la comment mais nebi que à travers l'élection des présidents comme président et donc que l'élection salami basant la transparence bosona yango ba bimisi résultat le lenge vraiment yango salami laki yango ndé aux ala libre pour na biso mais soit qui va répéter sur les mêmes choses au bango basali ah bah là contre rentre dans bango aux Nzambe mais je ne crois pas qu'ils ont le même. Ils sont différents. Oui. Ok, comme on l'a vu que vous êtes différents, on dit mais il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, qui m'appellent toujours. Ah ouais, puis sœur Rebecca, Kenda wapi, prophétesse Rebecca Zawapi. Mais finalement, pourquoi on le voit plus et tout ça là. Moi, et belé batuninga. Parce que nous avons posé la question, nous avons posé la question. Selon les bateaux, nous avons posé la question, nous avons par tranche. Bateau va poser question, par exemple 10, on va poser. Moi, ça pour un groupe de personnes, moi, on va poser la question. Ah, il y a ici la sœur prophétesse Rebecca que il y a des mots à distraire Martin Fayulu. Il fallait que ça la élection aille bien. Il y a des candidats qui sont déjà beaucoup pendant que beaucoup de gens sont votés. Il y a des candidats qui sont à moindre tout pas semble la bonne na romatisé na trône pendant que makambo les acquis n'ont juste sur tika qui a ça la naie propagande naie sans makambo la naie c'est comme ça il a gagné naie pourquoi le bannir par rapport non ouais mon côté bah il y a qu'on va entrer sur des affaires des années qui te vont compter c'est impossible David va s'opérer avec mafuta avant même à quitter beaucoup tant ba faut va s'opérer mafuta le lendemain na ngote mutaki ko zo place ça ou longa na vandi ba mono
asalaki parcours aye ko sale papa ye pas Saoul abimi Saoul ngomolo kaya boma ye parcours mon basalaki Saoul pe puka ko mawa batombola ketimba mo bakiba komisi basala ke no mafuta malgré que na buti na pays na tribu moko muke ngai Benjamin kumimba na tribu muke on azana ngo commence que na kokyo ko mawa na kati na Israël mais en bas pour naki il fait que nous va s'opérer mafuta et puis à combien roi. Alors c'est pour vous dire que nous raqueté côté kaya ju bokondi et après na yo Rwanda et ça t'en rapport mon côté. Il faut d'abord mafuta za likolo na ye pour qu'il succède à ta trône wana. Donc bon bazolo ba kena distraire kena mambunyo surtout. Ce qui est l'élection c'est ça là pareil. Non, distraire y était. Non, c'est pas ça. Ce qui est l'élection c'est ça là. Est-ce que ko Rwanda est dessus pour matana trône to ka mafuta on est déjà likolo. Mafuta on est likolo ya mwana ndezo ganga tsiki no lelo. Ya mwana ndezo ganga tsiki no lelo. Mafuta on est likolo ya mwana ka konsinya ko ganga likolo na ye. Tsiki na ko vanda. Nandenga ko vanda na tant oya ko sala na kasa pouvoir na ye. Ya mwana continue ko sala na ye. Donc on a ko vanda sous deuxième fois. Mais vous aura quand même temps ya ko solo na ye. Oui, oui. Pour l'orientation spirituelle, ah oui, donc Nzamba lobby, l'orientation par prière, c'est donc je le fais. Avant tout, on a pas si haut et tout ça là, Congo et ainsi de suite, parce qu'il y a aussi de ceux qui m'ont appelé pour me dire que sœur Mireille, la prophétesse Rebecca avait raison. Est-ce que pas aussi là, est-ce que continuer finalement Nzamba lobby par rapport à la difficulté à Congo. Donc Félix Tshisekedi sera au pouvoir, donc Kemba Kakaboy, ton Nzambe azo promettre biso lendemain au meilleur. Tant que papa Félix Ozana Bokonzi, boye baké chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque mois, souffrance et bandomata kaka. De que mouton zambé a pas d'accord nyoso to ça na mikolo nyoso non n'a plus pas pour na sécurité to ça d'accord ka ba tourner de l'homme mikolo ba pesi communiquer que likolo na biso ba avion ba nini ko leka likolo on a ba sécurité n'est ça n'a rappelé l'homme OK le message on n'a pas ça quand mais c'est que l'homme quoi était papa Félix na ba bisinga zo telingana lo kwa kaya azo pumba pumbolo kwa kaya donc ne ko luka bani azo lukana sana kaina na kaina et yango ne soza quand ko pumba kwa kaya za fa ndo voyager nyoso tu yo sala za kwa kaya de lo moko esalama ya na ngote donc obaluka kana ye tanga ko silisa tourisme na ye asilisi ba penser ki na ye nyoso tu donc se rendre compte que nyoso sala ki et non pour rien est-ce que population dans tout ça la population on a répété c'est le mot quoi bato bande ko nyoko la bana Israël ezaki égyptien surtout ba gouvernement na bango nto de nyoko la bana Israël même ko zamba ki ko chatuer ki bango surtout population et ko subir ko se consoana pour na bola mona biso mo pekaka tango zamba tika ki Saoul tant qu'on m'a échoué tant qu'on a Israël qu'on m'a lenga liboso Goliath liboso ba Philistin ils allaient carwa ça moudle écoute avant que panai ba tumsuni bando kendo bunda mais Israël mobimba les bandai ko écoute ki mason donc on veut dire que pour na bola mon abiso et moi nzamba zo lekisa biso na ngongo donc to ko sibir la conséquence wana nganga nayo na ba nyoso tout aux alliés dans tant que souffrance les alliés c'est une souffrance voilà souffrance en côté on suppliera Nzambe ta changer ngo non mutuna na ebisa yango azana déjà bien yango adinga ko supplier Nzambe te pour changer décision on a Seigneur s'il te plaît change de cette décision mutuna na ebisa ko yango ntango surtout et c'est qui ça akenda ki Nzambe ebisa ko kufa lelo ki aleli Nzambe ça quelque chose non oui et donc on a fait puis ça vraiment tout temps Moïse a tiré la jamais qu'on s'est plié grâce à Nzambe pour na bana Israël tandis que bana katsumbu a tiré que jamais qu'on bonde les pas Nzambe pour na bana Israël Nzambe pesa bango mai tandis que bana katsumbu mana tiré la okitate bon jamais pesa bango kwa na katsumbu il fallait d'abord ba katsumbu kebisanga tout ça vraiment na katsumbu
donc quand on m'a dit mawani na enseigner pas Nzambe pona nani pona biso banana et to vivre ta moi bien to vivre bien tant maman surtout eleka to vivre vivre comme meilleur richesse autozanango et comme anangongo ke to komanda suko et comme to bando sale lango parce que tozana richesse belé mais to sale lango le mo pété et koko manangongo to no vivre kat ngoma moyena senga Nzambe alimbisa to komo ezate aussi longtemps baton Nzamba so pesa message ki bayoka ye bazo yoka inante parce que mawani no senga il faut on sali pour moi la président Félix pour que oyebisayi ngundu na mbutu consultation yango ezaki ouverte pour niko ke mona été pendant que consultation ezali batu nyonso ba kena ko mona ba comédien ba kei ba musique tout le monde sauf personne pour la nini tozwaki initiative ya kene ko mona pendant que consultation ezali parce que ezali kaka au sengi audience au rozwana yo pour nous ke yebisayi tango en face yebisayi ke papa osambela koza mwana Nzambe tala makambo Nzambe yebisinga sur ce pays tia konyoko la population sala bosala quand tu n'as pas fait ça na tia kapa soki Nzambe pesinga nzela na sala keloko soki Nzambe wana loki ke sala yango son ke Nzambe loba yango na ko sala yango comment kende sika o Nzambe a déclaré que c'est impur consultation les impurs comment on kende place wana comment kende sika o mabele oyo comment dirais-je mabele koute zate mais là Simon babou batongi yongo ke na graine ke ndobaka obaka na wapi pone bota mukoni ato yeso pima monte ki mbana de chola c'est comme le personne fait message parce que yo kapeka te ah mbu eza Simon ezo bota non na biso tolo ya nini wana consultation wana donc na ko kendete na ko kendete mais même après ça audience te okende komona tonga na sala démarche au single audience so ki Nzamba pesinzela so Nzamba pesinzela neto kosenga ai Prophétesse Rebecca Tolandi on a plusieurs apparitions médiatiques nayo plusieurs fois tout le monde ici que c'était le président Martin Fayulu qui est le choix de Dieu pour ce pays pour que Nzambe tambola bien. Est-ce que vous kambutu ngutena na ngambo la muka est-ce que vous appelez sur le choix na ils appellent Nzambe parce que mbutu muteza makati ti lobby na buto qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté non donc que il y a que soit les amakati entre Mozito comment il s'appelle président Katumbi donc tout est dans le désordre et puis il y a aussi des gens qui disent que Martin Fayulu a kenda qui comme la consultation mais aboya ki ba caméra le caméra moroteza est-ce que Nzamba pesa qui est yo lobi ko mo ke ku des ma beleza wana eza ma belé malamu te est-ce que yo au PC qui est permission ou soit Nzamba PC qui est permission à travers yo ka kende wa kendete et puis mutu c'est les canaux l'amour ça sûr vraiment que le choix de Dieu est toujours sur Rosemary Nzamba le but est que l'amour de mutu na pouvoir non Nzamba poni papa Martin papa Katumbi papa Mojito papa Bemba bakoko bomana mais mutu Nzamba poni et papa Martin bakoyi ko panzana mutu Nzamba poni et papa Martin grâce à Nzamba dans de colonai donc peu importe nous surtout bakoyi ko sala et lui Nzamba atika ka lui Nzamba donc pour te dire que normalement nous tous allons koleka mais que na yebité ni nous allons koleka ben na kolobate que c'est quelque chose Nzamba et ça isusu kunate parce que mutu Nzamba poni za papa Martin si longtemps que na yebi que Nzambe atika ko yebisa ngam ko mote ki Rebecca na longolier ki Rebecca tala to singa été na longolier bueno atika yo kelo kwana te donc c'est que message dans Nzambe za toujours likolo na ye et ende mutu Nzamba poni donc famille na ye mubimba na ko benga ba ona sa famille ou basangana ki ba pesi kombo ya lamuka bakoki kolonga bango nyonso tout mais Nzamba pona ki wana kande mutu akomana ki Nzamba pona ki ye wana kande Nzamba ko pona na ki aponaki il y a solo ba question na bino yango na commissaire et ça dit moi mikolo to kutanité quelques mois bien sûr bien que ça une année avant de kutana en janvier mais ba question l'équipe mingi parce que turbulence na kati ya politique za makasi ces derniers temps et on a ba question soko ya ebele na bomba kaka ngana bomba ka tant Nzamba pesi ndingisa ya koleka to ya kapona ko tshela aussi ce micro pour peta biso réponse par rapport il y a
choix ya nzambe likolo ya président Martin Fayulu bato mosusu batuninga na tuna yo ndenge nini moto nzambe aponi Mike Mukeba aleki na télévision lobi ke ya melaka bango mbongo est-ce que nzambe akoko pona moto amelaka bato mbongo? Là je ne sais pas ameli bango mbongo ameli bango mbongo te na ebité vrai ou faux je ne sais pas ongana yebi nde ngwana nde na hôtel manango choix ya nzambe le reste c'est pas prouvable yebi yango te nzambe pas lobela par rapport ya eloko mo ndingo non donc pour le moment David abomi batu ebele pour bana nzamba boya ki même atongela yetonga mais nzambe apona ki quoi l'homme c'est mon cœur peu importe nous toi ça là donc pour vous dire que peu importe nous toi ça là je ne sais pas moi mais moto nzamba aponi yewana nde moto nzamba aponi yewana ba question na bilo nyonso yango na meni je crois que boyoki yango mais avant tout quand to comme déjà presque na suka pona lelo bien sûr prophétesse Rebecca bisolo ya tokangama na Égypte na Égypte na Égypte et tout ça là Égypte palpable hein pour battu musu bakantaka selon référence biblique ndenge mobutu akenda ko kunda mboka kuna et tout ça est-ce que procédure wana pour ça la maifoni peut-être que yango pe ko pesa susu makasi na président Félix atika mboka pour que bokango la mesa la réelle pe palpable na kati ya population nous surtout wana et ça manque à la prière moi on a plus de détails à été mais nous surtout et ça manque de la prière ndenge zamba otambosela ndenge na ndeto otambola mais réellement mboka ezana kasi na bombo na kati na Égypte et c'est cap bakende kotika yango pona mutumwa continuer toujours ko régner kat na pouvoir mabosa na kikeza na mutu moko oya régniaka balolola ka été ezaka nzambe et puis biloko mboka na biso ekozala na valeur kaso to bondeli to bimisi yango na se ya mai oyango bakende ko bwaka yango et pa ya papa Kabila le père nyonso tu wana et salamaka na prière dit to kende kuna to kende te là seul Dieu sait est-ce que tant aux orateurs ya ko solola na président Martin Fayulu au BTLDS projet ya ko kende Égypte pour na kosala le ko est-ce que déjà zala d'accord nango mais bi c'est pas simboke zali mais bi c'est ni singé ya sala singé to prier le reste na noté ndenge penante na yebisa bino pas déjà yemo ko nzambe ngongo ya opesa nzela nde na yebisa bino clair voilà marcher au sala maboye mais pour le moment non. Il y a solo émission na biso pour na lelo to je vois que to sukana no awa mususu to yana ba question mususu qui tango wana pesa mi to pe nzamba sing aye pesi ndingi sana sœur de la prophétesse Rebecca ali que la biso na message ya sika mais sinon pour na to sukisa message moko ko pesa lisusu mwana nzamba le ba ko beta mbela te pour que batu ba kozonga na nzela message ni ko pesa ya suka pour que population de ces élargis lo ba moko de ta part pour que pour na changement na mboka na biso ni ko yebisa bango pe ba konti ya mboka lisusu nanya ça peuple congolais mbimba le gouvernement biso mbimba na tango kala trompette bande ko beta mapamba te sans que likambo moko ezala sans que message moko elekana bando beta trompette pamba te nzambe akoki jamais côté mako insister bikona même eloko sans pourtant problème mon côté les mawana ceux qui nzamba ko insister pour natina mboka na biso pour natina bino boyo kamongongo na nzambe et sengé na bino vraiment boyo kamongongo na nzambe ceux qui vraiment bozaba congolais ceux qui vraiment bozaba na nzambe boboye be nzambe wana boto sa mongongo na ye pour na bolama peuple congolais parce que on a yebi tango to yaka ko servir mboka eza pour na biso te mais ça pour mboka wana mobimba pour na bolamu ya peuple wana mobimba nde na yebi ke bo portaka serment nde na yebi ke bo portaka garant wana ya défendre peuple wana ya ko intérêt ya peuple wana c'est réellement bozo le intérêt peuple wana boyoka mongonga nzambe bosela o nzambe alobi pour na peuple congolais mobimba to continuer juste na bondela pour na mboka na biso na yebi que un jour viendra auto repousser la cri de joie auto kobosana passe auto vivaki pendant tant d'années to kobosana yango et to vivre une nouvelle vie
Nzambe na lola aloba pambate soki azoloba ezana raison ou yazolobele yango lelo te mais talobi bo pesa nga raison tamboka na biso et olongwa kati na boumbuana bo mona différence ya Congo ya kala na Congo bo koma na ngonga wana Kenya surtout et comme na facilité rapidité paix surnaturelle bénédiction et comme partage na biso Nzambe nangai asa la binongolu Nzambe nanga apambola bino na répéter du sous mpepe moko makasi et robeta kat na mboka na biso vraiment bo zala distraité peuple de Dieu surtout bo zala concentrer na ba prière parce que tant on peut peine et épargner le monde et que épargner le monde ming batu nenga mpepe ngozani mais Nzambe bisenga c'est juste mpepe eso ya mabe et koya na lo lengene surtout makile kotanga ba trouble ko zale belé parce que koye belé dollar ko mata mambo belé au salama quand na mpepe wana ne ba na Nzambe pour continuer au belé sina bondela mais bi kenyo surtout Nzamba zo sala et ça pour na biso to makat na bombu nyo surtout Nzamba ndai ko sala kat na Égypte et c'est là ka pour na Israël ba makat na bombu Nzamba parvenir ti ko bomba première année nyo surtout na ba na mikyo ba ibakil kambote voir même banyama oku batikala ko nyo ko la ba na Israël te mais Nzamba pour venir ko bomba bango pour na ka peuple na ye et makat na bombu donc na bi kenyo surtout Nzamba zo sala et ça ka pour na mboka ya Congo et makat na bombu yango zali boyo ka mungongo na Nzambe boto sa Nzambe wana lobby pour na tina mboka na biso et bien surtout ba serviteur to ba servante de Dieu bo yoka mungongo na Nzambe wana ayebisa kibino ke bo tika comme un message ko ba ke kimia ezali mo puto kimia ezalite ko le beloko oyo Nzambe wana alobite bozongisa misu na bine pa ina Nzambe bozongisa omo ina bine pa ina Nzambe na bonyo surtout ba détourner ki face na bango liboso na Nzambe oyo ba incliner ki motema na bango liboso ba présent liboso ba hors nyo surtout Nzambe wana na posa na bino depuis na banda message non na loba pour na ba pasteur te non na loba pour na ba homme de Dieu te mais ce qui Nzambe wana telemi a lobe libino eza pambate na kanisa que et dans ngonga Nzambe alingi kemboka na ye ezala vraiment rétabli totalement na bono so babunga kinzela azongisa bango na kat na nzela boyoka mongongo na Nzambe ba servante to ba serviteur de Dieu surtout gouvernement ya mboka na biso peuple congolais mboka na biso surtout Congo na biso ezala malamu soki kato ki mongongo na Nzambe. Merci beaucoup vraiment pour ça. Na suki si pena question suka pena suka na tout c'est par rapport à coronavirus, nous sommes les cas dans le monde, qui chassent partout. Est-ce qu'il y a un message que Dieu nous a donné par rapport à ça? Non. Dieu ne nous a pas donné. D'accord. Merci beaucoup, prophétesse Rebecca, de répondre à l'invitation de Bisso. Merci, Kedimbo Balassi, ma caméra. Merci, Nabaronio, Sobalandiso, Bandebandeli, Tino Souka. Puis, Bao, Balandiso, Nasikaboy, Cosité, Kosaboni, Nakati, la chaîne Oyo. Et puis, Nzambe, Nabiso, Apambola, Bino, merci, Nabao, Nyoso, Basalaka. Makasi pe kosunga musala otozali kosala que Dieu vous bénisse de partout. Au revoir.